Shalom, 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 babouni à Dada International, shalom, babouni à Bellevue Télévision, on appelle le shalom parce que tout le monde y est moko la patrona. Yemoko Bellevue Kondi la patrona na mama top. Wow, masola kitoko, masola elengi, masolo ya guba o balinga Bellevue Kondi, la grande communauté ya famille Libota. Shalom, shalom, shalom. Je suis là, la femme à plusieurs options, la daronne de multitudes, Dada International. Merci aussi à Montréal, Anthony Salama. Merci à tous les abonnés, tous awana Lilona, maman Bellevue Kondi, la patrona. Voilà. Voilà, bon, sur la maman, top moto, tourner na lambelo nini, linga kolie nini, ngana linga kama kayabu. Les lotos qui sont Congo central, tout kolie lelo makayabu na. Fumbwa, voilà, circommande ya maman la biso Bellevue Kondi la patrona, maman top pay ayambiye, voilà. Tout ça la présentation de l'autre lia kwanga na biso, fumbwa na biso que vous allez accompagner na kwanga et que vous allez accompagner na fufu, bato balinga fufu, makayabu et ratakate, voilà. Merci beaucoup à la patrona Bellevue Kondi, la maman, la maman. Voilà, tout ça dans le Congo central, un bon fombois, quand même un Congo qui se respecte. La dit Mabila, ma deux fois rasta américain. Voilà, merci. Restez toujours branchés sur Dada International. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Merci beaucoup pour des commentaires, des j'aime et de partage. Nous sommes de cœur. Vraiment, on a le bas toujours sur Tozawana. Et Zapobino Bouzali, motivation na bino de Makasina. Voilà. Avant de côté la cuisine, tout ça là, non. Présentation, abonnez-vous sur votre chaîne. Il faut toujours partager hein, et commenter. Tous les numéros, ils ont besoin de recettes à contacter. Bisous, tous les gens pour nous lamber la bino. Bomoni maman Bellevue Kondi, albi maman top il faut alam. Voilà, to koti, to za recette ya makayab nde na loba na debi, to zu makayab na biso bien là, to bongisi makayab na biso propre. Ndenge déjà na utai wende na sombi déjà ba katelinga yango bien. Bato mususu bazana inquiétude. Le même jour olamba makayabu, le même jour bato oliate foko la lisesi la mungwa te kolamba bae kolaka ali lo to zo découverte mususu pona kolamba makayabu. Voilà, merci beaucoup to sokoli makayab na biso propre là. Mai déjà izaki na moto penza, mai ezu vraiment to penza mai belé. Et vraiment tot aux makayab na biso totie na mai ya moto wana déjà to sokola ki na mai ya malili ya propre après to makayab na biso totie na mai ya moto après to sucre totie voilà va abonner à Dada International wa CP pour découvrir façon mususu ya aussi lisa munga to zipi en attendant makayab na biso il faut etoka ezotoka kuna na mungwa tozo continuer awa tozako bongisa sikoyo fumbwa na biso tolongo li fumbwa na biso na ba chasser et tout to bandi ko bongisa parce que fumbwa pe singa ba bongisa ngo bien vu que za rapé na moi ba nzete za biloko yoti na wenze ba poussière ba mi pepe et tout là et ça ka bien te na loba toujours okolamba bien mais soki zelo ezali to biloko eziki et ça la ka échec ya cuisine yango moi si faut azala toujours misuga voilà moi si aveyaka toujours na cuisine na e voilà tandiko pona fumbwa kulungula mwa banzete ndenge bakatela kango kulungula mwa ba zelo et tout to sokoli fumbwa na biso da première tour wana faut vraiment que skola fumbwa na yo bien là to sokoli yango lisusu to susu mai mususu ya propre là to sokoli fumbwa na biso kitoko makasi vraiment pona ulungula ba salité kolongola bazelu vu que tozana elanga voilà en attendant star na biso la patrona afandi bazobeta toujours masolo awa pe tozo continuer na musala to sokoli yango lisusu kozwa lisusu mai ko sopa voilà oh continuer sur utile sous mai mususu pour biloko no fiza la propre vraiment
na ligne pe na bo mona ndito skulu ngo trois fois ko longola zelo nyonso fumba so sala on nangu baso ekotika zelo yo kaka crash donc et ça la ka kitoko makasité. Merci beaucoup à la Dima Bilama 2 fois rasta américain papa na grâce na Keina Bilama on dirait que de Paris. Voilà makam na biso toki ndito cheki sucre et toki vraiment tobi non le quoi ndingi toki boy il faut ko kitisa yango ko sopa mai o komeka ko changer mai to lamba ngo lelo so bo meki expérience oyo bo comprendre que eti kaka mungwa te na ndako papa sepe na makaya bu bana babi lelo maman to yo moko sepe lelo lia makaya bu non lia makaya ndeni makabu ibunga ila na mai te wana mbe makaya bakala lelo komiso sopi mai bongo ozo sotie sous mai mususu bakisina omatisi na moto plutôt ozo isusu sucre na yo lisusu otie ezotoka et puis bilo no ezala na sucre te bo meke expérience obo pesa nga raison obakisi sous sucre mususu après ozo lisusu otiki yango etoka ofiniki biloko na bien en attendant ozo sala na yo musala mususu ofiniki yango bien makam wana nini fumbola nga déjà na bongisaki na te yango na moto voilà en attendant pe nazala mungusu na ngai o na sombaki po na kota na nini na fumbo na biso na bandi ko bongisa yango mai nango pezaki déjà na moto po na koluka ko sokola yango bien là eza na banyama te bambisi pe ebele ezalaka na banyama bambisa okauka na ebite so bosala déjà expérience wana nazo mongusu na ngai ya kokauka na bandi ko bongisa yango bien là nazo panza yango voilà merci à Mifinitu babi moi ça mbongo voilà moi ça mbongo merci pour la confiance vraiment toujours sur Dada International à Mifinitu moi c'est mbongo en direct de Paris je te salue ma chérie. Voilà, des gros bisous na binonyo soboninga bisous voilà. On t'a présenté bah épices na biso to sala ya to na piment, to na tomate, poivron vert, ndembi, aubergine et tout parce que bilo nyos to sala lelo to a besoin aubergine voilà. To bongisi to na tomate mbuma ngai toujours na bisa bino na cuisine ngai beaucoup na tomate ya boîte te mais eza nango mabete ça dépend d'une personne à une autre parce que kolamba ba ye kolaka kaka ngala mikara nga expérience na tomate mbuma et puis na trouvera ngo ezaka bien dans aura pe témoignage ya bien voilà so lamba faut que l'ingara toujours tout ba pesaka ba témoignage ya bien wana piment na biso et ratakate ali ana bongisi déjà ba épices na ngai na bongisi ba épices na ngai nyonso na zana ndembi na céleri na poivron na matungulu na ai na ngai na zana aubergine na ngai voilà na zana aubergine na ngai après na bandiko bongisa pona ba ko mixer biloko na ngai ba épices na ngai pona yeba en attendant awa fumbo na ngai ezalaki na moto voilà fumbo après kotoka basalaka mélange voilà étape nyos toleka awa merci na ba les compagnons de Dada International merci na ba nyos balinganga merci na ba commentaires merci beaucoup merci vraiment je suis très contente yeba kinazaka na batu o balingaka ngai ba o déclarer ba mon elong na ngai te na bitolamba nanu bientôt là na komi monisa na komi monisa vraiment merci na bana Paris merci na France mobimba merci na Belgique mobimba Canada États-Unis vraiment on est ensemble Pidel nganga tonton bonbon direct de Dallas on est toujours ensemble merci beaucoup Allemagne kutkolo batik na penza et en tout cas ban Allemagne bato Allemagne na ligne bino mingi voilà tozali déjà toujours bon saber épices et toujours bon saber épices na biso poto ebandenga ko saisonner en attendant fumbo na biso ezalaki na monto voilà tout saisonner na saisonner bomoni na tiki et partondé na mixer na tiki ba aubergine na ngai parce que aubergine na linga kité na ko mixer yango voilà na bongisi ba épices na ngai na silisi wana na zongisi pona mixer pe tomate na ngai ya mbuma na zipe tomate na ngai ya mbuma na mixer yango voilà na zi tomate na ngai ya mbuma na mixer yango kolamba baye kolaka kaka mutayebi kolamba koleka muntu azate mais sauf kake à travers recette à moninga okipe koyiba mwa mayele moko boye po esala bien voilà et on biso toye kolaka kaka mikolo nyonso to bi po ani totika na maniema po na nini totika na bandu
Bandundu pona nini totikaka na Kisangani toko kende Congo Central te toko kepe musika toko tipe Angola biso nyonso toza kaka batu yango lelo to yaki na recette na biso oyo voilà na sisiko bongisa bilo na nga nyonso Nathalie makayab nanga au deuxième tour na tchaki ya mai na sucre na monique makayab nanga c'est bon en attendant fumbo lengeza la ina na moto na monique makayab c'est bon na sopili susu mai voilà Bali bonne na biso tolingi bino mingi. Merci à Theresia Salama, merci beaucoup à ma grande famille, la famille Kanda Kanda. Merci à Fatou Kanda Kanda, merci à Ali Kanda Kanda, il a fait Zamast en direct des États-Unis. Merci à Mariam Kanda Kanda, madame Eric Zito, merci au couple. Donc c'est un peu ça. Na sopi maiwana ya sucre après na tema ya normal skoyo. En attendant no bandula mba fumbo na ngai. Makayab nanga ifandi na mai zo benda ba sikra na nyonso na moni pe fumbo na ngai eto kindenge na linga kina baloli kaka ndenge ezalaka pona fumbo na biso il faut pe fumbo eto ka fumbo na ngai to ki bien na zuma wana na sopi yango pona za ina besoin na ngote a Kinshasa fumbo il faut toujours ko sopa mai po ba fumbo ebele erata ka ya olamba boye ebimi boye yango to komaka na système pona équipe pour la te na cuisine ozui kaka osopi kaka mai na yo voilà na sopi sous deuxième mai nangai nazui awa na bogisi déjà nzungu nangai na kosalela fumbo na banzi kotia fumbo na ngana kati pona monene na nzungu wana na mona kiketon na utsabe épice puis babilo nyonso puis nguba pe efimbisa lisu fumbo engaki ezala na espace te on a changé ki nzungu voilà on a changé nzungu nangai pona bonza fumbo na tisko mwa mai nangai oyo na kulambela fumbo. Merci à Feza Kanda Kanda en direct de quelque part après nazu na tibe épice nangai o déjà na mixa ki wana bien nazu tomate nangai na tie donc aiza kwa cuisine ezongi 00 nazu tomate nangai na tie voilà nazu nguba nangai ba aubergine plutôt nazu aubergine on atika ki pembeni nazu aubergine nangai na tie na nga kulamba fumbo na aubergine na mona ngo eza pe parmi ba biloko yo elimbisaka fumbo makasi eza kaka expérience au nasala. Voilà, merci beaucoup. Après nazui nguba nangai na bandiko panza siko nguba nangai voilà nazo kata ngo pour moi sopa maman boezate. Je te salue la maman pasteur, mon pasteur Princilia Kanda Kanda, merci pour le soutien. Merci à Ornella la vraie. Omba Kanda Kanda, Ortine Chako Kanda Kanda, merci beaucoup. En attendant, nazo sopangu banangai, nazo peka pembote na bao yanga balinganga mingi partout dans le monde entier na lingara bino ba gros bisous, restez toujours bon, j'aime ta zapete ko ya ko rater. Pour notre comme na étape makayab na bisote na étape makayab surprise eza vraiment makasi. Na katingu bananga et na tingu bananga nyonso na zuma fait doré na na tie. Nazui marinade nanga o na lambelaka na tie moi marinade nangai après nazui ba épice nanga nyonso ton nazo bongisa moi marinade nangai be iloko nanga nyonso déjà na présenter ki natie moi marinade nangai plutôt natie moi marinade nangai pour na opesa ka moi mpifo voilà natie mungwate ya boyebi ki okinda bungu ba batala biso ba yebi ki tokinda natie sko huile nangai ya okoka selon quantité ya biloko nanga après nazui nzuru nanga na matisi na richo nangai pour biloko nanga etoka. Waouh, c'est joli hein, c'est beau à voir. C'est vraiment beau à voir. Voilà nazui na fini qui en entendant nazui qui déjà awa na sopi mai oyo na tchaki nango mbisi nangai na sopi mai wana na sukuli mbisi nangai bien là na sukuli yango bien na sukuli mbisi nangai bien na zusikoyo mai ya moto na tokisaki na tiembisi nanga na mai ya moto pona olungula banyama. Voilà mungusu oyo batlambaka nini poso nango te baliaka poso nango te baliaka pe mitu nango te donc ndi nazabi noza kaka na besoin ya misuni pona tia na fumbo na sopi mayana ya moto na tia suma ya malili ko sokola kaka biloko toujours koza bien en attendant pe nazo profiter pona nini nanga wana de na tia fumbo nanga na moto voilà ils ont tout kaka nango na kobakisa biloko nanga nyonso ensemble. Après na kina six ko bonsa mbisi nangai
nazwi na ki na tali bilona bilona kitoko déjà na ebedi na zimbisi nanga uka na te na fumba après na bakisi pima irataka te na te siko pima na biso kitoko na jusqu'o yo adana loki nyonso na tiki kindoki na biso ebelisa yango ndenge tolingaka voilà taye kotala fumba boye mama na ngai tala ndenge ezotoka esotaka engube esotaka to makasi penza na zipi na bizala wana voilà naye kotala yango lisusu boye namoni ekomi okende bien ozomanda ezopesa deya mafuta namoni bapilipili nango ekomi kosala bien nga bitan fo na banda siko kopanza nguba mpona boyi ngube ekoka te na boyi ntango bato babanda kolia ale babanda kokutana na nini na banguba pembeni non faut toujours kopanzaka banguba mosusu epanzana nango yango moko mais banguba mosusu esengaka bapanza yango voilà nazopanza nguba na ngai nazolukaka bambuma na panzi nguba na ngai voilà nazopanza yango na panzi nguba voilà tozobalula bozomona nde nazobalula bomona peke nguba na ngai ezopanzanaka na talibwe na moni su nguba banguba ngo ezalaki mpenza ebele ya ezalaki nanu na kati bomoni ke nguba na fumbo na nga ekomi déjà kozwa forme mosusu yango nazocontinue nazobalolaka nazotalaka fumbo na ngai mpe en attendant namoni yango ezotokaka bien nazwi yango nazipi natiki ezwa ndenge nazolinga na yo tala makayabu na ngai oyo nafanisaki na mai nazwi siko mai wana nasopi yango en attendant kuna fumbo na ngai ezobela awa nazwi susu natie susu mai mpona mekaka kobongisa sikoyo nini kolongola baekayo nyonso kolongola babiloko nyonso ederangeaka na nini na makayab na biso voilà na bandi kobongisa makayab na nga pe bien là nazobongisa yango lelo makayab tokolamba ngo na ndenge ya bato yango la toyamba la ndenge mosusu de fois tosalaka na ba recette elekaki makayab tokalingaki mais tokoyo tokokalinga yango te mais ekozala kaka bien bomeka yango bota l'expérience o muto na lamba makayab boete ameka akopesa nga raison bokobenga numéro na biso eza aboba te dada to mesana ika makayab kokalinga te bo makayab nanga na tokisa mais bomoni epanzani te bomoni ne makayab nangeza epanzani te po epanzani te za makayab nanga ya kitoko ya ambassade nga moko pena kindewe international makayab ya kitoko vraiment makayab nanga déjà na bongisi yango bien na sukuli yango nyonso na bongisi yango voilà ta makayab ça donne envie voilà mais jusqu'au na bongisi nzungu na olambela makayab nangai lelo na classe makayab o elubu mosusu ya modèle mosusu ma chérie faut que change akabagu kolamba balamba ka ndenge moko te faut que lukaka ba découverte tout le jour o kolamba no makayabu lelo lambi boye na loba ka makayabu faut que tokisa il faut que kalinga non to liaki ya kalinga to wana lelo na bité te lelo na olamba ya kalinga te lelo photo sala recette ndenge mosusu voilà lelo photo ça la recette na ndenge mosusu on a habiter na bandi ko classer makayab nanga bien là na kepe na okifumbola ngi bando sa solo po soki nguba dejo panzi e komaka ko sala et sala ke fumbo ezika donc faut za vraiment na bokebi ya kolandela kanzungu na yo voilà fumbo nanga déjà ezokinde na kobela nazo continuer toujours bangu bezo bimaka kaka osali koto yo ye susu koto yo pandi lisusu ngu bezo continuer aka no bimaka bi yo bangu bangu koto nga wampi voilà je te salue Fidèle nganga mon vieux tonton Bombo babi mon konga ma beaucoup pète en direct des États-Unis je te salue na fini ki nzungu na ngai na tikangwa na tondon na ye awa na ekokata ba matungulu na ngai bomoni to na kati parce que eza makayab vraiment ngana mona be épices nango na ngapina na mona ba matungulu wana na mona ngo sala ka bien na o mixer ka ai na ba biloko mosusu je crois na mixer ka ai na ndembi
na céleri, mais le reste na kokata yango parce que ça ka bien tango li omuna ba matungulu no ba makaya beauté nango pe olamba ezalaka ba épice nango tango lambi wana muto otumba ba moni mo litungulu amoni mo aubergine esali bien makasi. Voilà, awa na mixer biloko na ngai na taki déjà ai na ngai na ndembi et puis na céleri na ngai. Voilà, na mixer yango koto pe na kati déjà na kati poivron na ngai na kati matungulu na ngai nazobonza sikoyo ba aubergine na nga oyo na bombaki pona na lambela na makaya bobongisa aubergine bien là. Voilà, kolamba ba ekolaka kaka, je le dis toujours, muto aleki muto na kolamba azate bilo na ngape na banda ko mixer na moni yango c'est bon et ça lindenge na linga ki tout dépend ya muto ndenge akolinga kosala eloko na e. Voilà, yanga na sali yango boye na moni yango c'est bon koto pe bepiste na ngai na bongisi ba aubergine na ngai et tout nazo kata déjà ba matungulu na ngai poivron na ngai. Donc la dit ma bilama deux fois rasta américain bilo na binoti papa na grâce na keina ma bilama na bosani yote. Voilà, na zui ba oignon na ngai poivron na ngai o déjà na bongisaki poivron na ngai o na bongisaki na zui na tie na nzungo na bongisa makaya bomoni nde na bongisa makaya na nga propre là na zui na tie épices na nga o na bongisaki. Voilà, na tie ba aubergine ba matungulu na tie poivron na nga na eko zwa sikoyo tande bilo na ngeseni kitoko Voilà, na zwi sikoyo ba sauce na nga o ba épices na nga na bongisaki kuna na tie na nzungu ya makaya na ngai. Voilà, na zwi na tie na nzungu ya makaya na nga. Je te salue ma chérie. Pilipili ezanga te o ezanga kate allez la piment vert fort et ça la paie bien na recette na zwi sikoyo fei na biso na tie. Voilà, na zina tie fei na biso na bakisi mo ba piment mike. Voilà, na tie sko huile pena faut tie belé ya po yango nde mutu ekotikala na sani onde bukuliela huile vraiment faut tie belé na zui mai na tie vu qu'ils n'ont kalinga te donc ça dans bouillon le quoi du genre bouillon iso lia bouillon ya makayabu. Voilà, nazi marinade na tie ko banga te ponde ezabwe ezata la munga te ona ota marinade te pona boite zipanzung ma chérie o pesa nga raison na ekotala pe fumbo na nga na moni fumbo na ngai ebeli bomunde mafute matia ebisa bino biloko ba ebango po yo mokata ngo tala na ndingi to banai na ndingi to commune tapo o baka te tala maman na ngai le goût de ça mi fini tout. Je te dis ma chérie, moi c'est un bon gars na ebisio le goût maman na ngai le goût de ça fumbo umela na moto so fumbo umela te fumbo fe umela fumbo za makasi fo lemba fumbo il faut ngube bela so ebelite okomi na rendez-vous na toilette kitoko te fo lamba biloko bato mama na ngai makayebu katinga posa koloba nzambe bomuni nde na tie mwa mai na ngana na tie biloko na ngana nyonso mobite na zipa yango sikoyo. Restez toujours branchés sur Dada International, le choix de l'excellence. Bomuni makayebu etoka matuka ba bouillon bon zélandais to qui ne peut pas au moins se changer le moins bouillon comme wa sauce ouais mon de aubergine et télémi kitoko. Voilà, na zipi biloko na ngana na yo tabe. Voilà, maïno Cécilie makabi nange ki no bela o etikala ndiza ba huile tala o ezotikala huile faut pena ko tia huile na la kisabine bomoni huile ma esili e bongo gu eza so lingoli ona makayam na kwanga ona makemba nyonso e dépendre kaka na yo. Voilà, yo na ngai e beli très cher internet de Dada International. Merci beaucoup pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour l'attention. On est toujours ensemble. Pidel Nganga tonton bonbon, je te salue. Merci à Anthony Moufassa et Anthony Salama, je te salue Montréal. Voilà, bomoni makayab na biso bomoni makayab nde beli. Voilà, déjà biloko na biso ekomi recette eza dédié na Madame Belle Vicomte la patronne et puis eza dédié na
ba abonner sur Belleville TV et puis na la grande communauté à famille les Bota na Bosani Binoté les compagnons de Dada International. Merci beaucoup, restez toujours branchés sur Dada International. Je te salue la Dima Bilama 2 fois rasta américain papa na grâce na Kenya Mabilama mi fini tout je te salue moi c'est en bord en direct à France Fatou Kanda Kanda Ramsès Kanda Kanda Baron Kanda Kanda Thérèse Salama Mama Top moi ça zanga génération vraiment merci na communauté congolaise mobimba bonga biso bisous esika bozali o azana besoin recette na ye a commis na commentaire to zanga te pour na kolambele biso to zaka kawana pour na kosepesa moi nga na loba toujours ki kolie banda na misu bino muton bolia boboyo ka petit boyo ka go yo ka